tala yo feza mbala suka feza la mbala no ya suka yo Robino na ebite soki na robengo nana koti makambu oyo kofinga sheta ngape na kofinga ye kino soki wapi Hollande soki gloire oza salité gloire na ba journaliste tout ba na kati ya Congo limbisanga ndeko nanga en tout cas place mo utolo bana place mo utolo baki ayiba petit na biso lilimbuyi puis petit ya sheta za na Luanda ba do vanda chambre moko ngai na ola la chambre moko kimuyibe laksaka o mona ka mwasi moko yi elaksaka te Gloire Hollande ya mbindo ya salité omoni Gloire Hollande wana azoleka na écran azofinga les padres yena les padres to sungara ye to mema ya Angola c'est un journaliste moko ya yenga na kini makolo salité poussière net ne lango so omoni okolela o kabela ta cantine pour laver makolo na âge na ye en tout cas bolimbisa nga vraiment komoni Gloire Hollande wana mabele solo aze lokote mabele minene loko mamo azaka na Brazzaville soka bwaki boy kuna mwana omela kuna obwaka mikate oza salité omono ndo za wana soko zo continuer kofinga les padres a occupé ote nga bifalo ne muna occupé yo makambo pena kona ndima pena ke dona nzi pena charge pena na makambo pona les padres pon tota les gens na batu mususu ba ofinga les padres na ignorance na ebite soko za na posa so za journaliste ofinga mutu mobo po émission na yo bana so za journaliste faut ça la guerre na baninga no ba journaliste yo ça guerre na artiste et simbati gloire yo langue oser loroté yo ba lusi combo gloire bende gloire lo bien gloire soki gloire soki nani soki gloire ya na yebi ekutu te o mo te na tatonner na combo do yo ka keka o mona keka na mission te nga na mona ye ba memai Angola et pas leader les padres lo ba pena makasi po en plus gloire Hollande ngo muyibi oyiba lilimbu ba sous-vêtement oyiba lilimbu ba biloko ebele osenga senga bifalo ezande nini yango bino mbongo bani bozwa ndeni kochenga ko na biso zela calme na obeto na vena nga opeso mo eloko mo bo mo un coup de bord orozwa mais eloko zo boma yo Gloire Hollande oza eloko te tika ko finga ka sheta za niveau mona yo te o mona Karine Mokonzi aleki olongwa awa tishini aza propre moi si soit là to senti que propre yo za kubuka omoni yo oza kubuka na ebiso vérité Gloire Hollande oza kubuka mabelo ane toka onde moi soit na baswana ba américain wana ba vimba wana oza salito ze lokote pona les padres ngano tokeno tili fobo oze lokote to memayo Angola to bwakisa yo pona makambe belé oza muyibi oyibaka batu na boteli de oza salité na ba critère ba journaliste o biso to luka oza salité Karine Mokonzi alekaka yo na fongola Robino yiba neti Petwana Robino wana kunki wana Petwana ya kunki wana Petwana Robino wana ya kunki wana Petwana ya kunki wana yeso alati kosim evanda te kosim ezala bala maki kaka boye Bifalo. Vous comprenez? Azana nzoto te Robino na yebisio c'est moi Bifalo ya Mado danseur de Ferregola. Ngayo kombo na nga Bifalo ya Mado danseur à Ferregola. En tout cas ngana yo to okeno ni fobo pour na les padres. Mutu oyo bazo tinda yo. Baninga na yo ba luka kuanga na mutoki na bango. Yo soki bakomi kotinda yo pour fula na sima ya mutu oko fula manene nini yo za faux chanteur oyebi ko yemba te comme on a DJ Rossignol ngana yebi yo pena na minute oko DJ Mbelekete nandenge toyo kiye na ba générique même azobwa kazo yemba nga Bifalo na tambula déjà na car na l'an 2010 na uti Angola na uti Paris na ye eze lokote eze loka sikate Robino ze lokote soko zo luka makambu na ndenge na yo za di en plus, show me a déclaré. Show me a déclaré. Au commis trop qui DJ. Na peut-être ça bengo DJ Mbeleke Diazi. DJ ne animateur ou bien ne comprendre te. Mais il y a ça DJ. Il y a ça DJ. Yo mo tene ba kabula ba krina Robina na show me. Il y a bois qui boy. Show me pas bois qui boy. Ate show me nga de principe. Il y a ça chanteur. Comme le sou DJ Mbeleke te. Elenga Congo, Glodidia Sika, la mignonne, hey, la mignonne,
Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Ndeko mama, tala lelo komala ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, belenga mère reve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Mère reve ba solution azali na Suisse, mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, mère reve ba solution, mokonzi ya banzete aza wana na Suisse, obenga ye na banimero eza affiché. Mère reve ba solution, batika yo. Du nouveau au Canada, Yassika Eye. Bana Canada, palme d'or, carotino, huile de palme raffinée riche en vitamines A et E, rajeunit la peau et fixe le problème des yeux. Carotino sans odeur, ni fumée, ni mousse. Produit de Mwanamboka Yulu Connexion, déjà disponible à Montréal. Pour tout contact, Bobenga Naba numéro Oyo. Palme d'or, carotino, et Kangi Masolo. Okoki kolambelango misuni, bandunda, nyonso, et koleka kitoko. Mama, pona belubu na bino nyonso, bobukana te, ezali kitoko makasi. Pona kosepelisa papa pe libota mobimba, palme d'or, carotino, eye. Eloko ya mwana mboka, toujours kitoko. Palme d'or, carotino, l'huile de palme qui nous convient. Palme d'or, carotino, et bongisi elubwa ba mama e. Carotino, kitoko makasi. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On y se la biso siko na nzela site internet na www.elengiacongo TV. Martin Engi vitesse à fusée donc Solali Kambu pour mutale qui fusée na vitesse azate kande na lubara. Na mi chop na don retour na force quoi donc na ndenga bien forme quoi donc banyama nyonso mike bakomo kota zamba pe déjà monsieur bakomo kota zamba pour Martin Engi vitesse à fusée aza pena na kati ma solo pour temps oyo bomoni ngate na ba image na ba émission nde na mesana ko sepelisa bino donc ndeka na lobaka basangisaka maya koko na tite sucre zara sucre donc eza bongo dans vérité na biso eza bongo réalité eza tricage te nde na bisa bino o eza vitesse à fusée bobanga epo aza mo continuer bino toujours nazali ona bifalo ya mado ya feregola tokosola pena lelo boyeba pourquoi na benge une émission nanga donc bifalo déjà za na kanda ponga pena na lingaka bato vitesse ndenge mona Martin Engi aza vitesse à fusée donc bonjour bifalo wa bonjour nderonanga Tout ça fait donc moi longtemps et ça nous a sous plaisir à ma casse. Nazano sous on a plateau na yon émission et là émission makambo. Donc y a un moni qui est kobengo benga kingai donc singeka fona yakaka parce que y a ngonde makambo émission ba neto ya ngonde makambo. Donc na vandi awa batu bazoyi ba déjà que wana bifalo ya mado. Izate ke batu na wana nani donc bato ba tuna wana nani wana misa mike donc tant ba moninga déjà na za ba senti que mais on a ya madoti donc Yamado donc lelo nazano lisu toujours tala rande na lobara na utso lobaba sangisaka maya koko na titepo sucre ezara sucre donc Martin Engi vitesse à fusée azali donc bo comprendre tina na bibongo bino bo boza ba mikolo tala musala nde et futara musala za tata na maman alors Yamado to ça une émission o wana to ça dernièrement et cartonaki ba tutu ba bengaki ba o ba fingaki o ba sepela ki avant pena to kota na mozindo maramna biso boni feregola boni orchestre mobimba oh Yesu Jésus oh Yesu aza bien Yesu aza bien na banjelu na ye za ba biso eza ba ilunga eza ba markaus eza ba gi ozo mona te anjelu na elenga vandiawa donc makambu toujours danseur azaka na vitesse koleka ba danseur rebelle azaka pe na vitesse koleka na ba chanteur ba yembaka donc tant otuni déjà les padres Yesu ponga mikolo na obenge Yesu
moto asekwaki mpona bafaux chanteur nyonso tuna kati ya Congo oyo moto azoyemba ti azokenda bango ti enfant bakokoka kaka te bakokosa biso na baki yo père tu come donc mwana yeyo aza angelou na yeyo aza donc naza nanga kitoko par la grâce de Dieu donc naza nanga bien les padres pe na minute on est na osola boyebi kutu teke na osana émission azane kitoko na résidence mais Jésus on a Jésus bato pe ba olongwa Jésus bato pe ba okimara Jésus bato pe ba ofingara Jésus o mona teke mwana nzambe bato bazo longwa ka bazo kimara pona nini oh utakela yo bateka bateka o comprendre o utakela yo bateka e bongo sikoyo oya kokima akimi na ye bota babaka Yesu ne kulusi babaka ka ye mokoti asekwa pe ka ye mokoti pona masumu na biso nyonso batamokili dans les padres ndimi akufane pona masumu ya batutu oya kolongwa alongwa na yake na ye oya kotikala atikala ke na ye ndeti nga boye c'est ko tukolombele. Alors, Bifalo et Amado, donc, Batutu Baebio, Obina Rapina, Makasi, pas fait rigola, ok, bah, voyage, Yandé, Nandenge, Bobeti, bah, concert, Andé, Nandenge, au sel, bah, clip, Andé, Nandenge. Donc, Ngana, c'est Pela, na une bonne émission, Nangapo, aux Arabes Nation, des Tingamo, Martin, invité, sa fusée sur la Likambo, Azadon, Mikole, comme Mira, Yabasang Zarama, Yakoko, Natite, Po, Sikre, Zara, Sikre, donc, bon, on va comprendre, Maram Naoloba. Lelo, Basango, PB Mission, Total, Abandé, on a biso, Misusu, Yaba, journaliste ba critique pour na faire rigola to tala bande on a biso na habité tant bo mona rabi mission zo leka baloba na faire rigola marambo asala ka ya mabe et ça la rabino ndenge nini en tout cas ndeko nanga omoni na vandia on est na bengi ya osala émission na résidence oso comprendre moni na vandi awa na banga mutu te kasi ngande na linga babwe yo kana biso loko moko mona na vandi awa na vandi kits na awa na beti babiloko ndeka donc ndeka na vandi ka awa na kubanga mutu moko te pona les padres o azo sala ke ponga Bifalo na zala o azo sala ke lelo na kina ba Paris donc ba pays d'Afrique trop lobate o azo sala ke lelo yo na za na succès koleka na ba chanteur. Donc, ngana ko banga mutu moko te oya ko finga les padres po bato na ba finga les padres leo ti lobi ti nazo bandela malobo lelo ti lobi les padres ti akokufa a tika répondre binoté mais ce que ta répondre binoté biso nene ti ba ange na ye il faut te répondre bino bozo ba fimbo neti mutu lo ba ndeti petwana suki gloire Hollande suki n'habite gloria pardon na benga mama batolanga pardon il passe comme Hollande mais maman Hollande za musana nzambe Yesu kaza gloire Hollande ya mbindo ya salité omoni gloire Hollande wana azoleka na écran azofinga les padres yena les padres to sungara ye to mema ya ngola. C'est un journaliste moko ya yenga na kini makolo salité poussière net ne lango so moni olela o kabela ta cantine pour laver makolo na age na ye en tout cas bolimbi sanga vraiment ko moni gloire Hollande wana mabele solo aze lokote mabele minene loko mamo azaka na Brazzaville so kabwa kibo kuna mwana omela kuna obwa mikate oza salité omono ndo za wana soko zo continuer ko finga les padres a occuper oté na Bifalo ne muna occuper yo makambo pena kona ndima pena ke dona nzi pena charge pena na makambo pona les padres pour tout les gens batu mususu ba ofinga les padres na ignorance na ebite soko za na posa so za journaliste ofinga mutu mobo po émission na yo eye bana so za journaliste faut ça la guerre na baninga no ba journaliste yo ça guerre na artiste et simba te gloire yo langue oser lokote to mi ba lusi combo gloire obende gloire lo bien gloire soki gloire soki nani soki gloire ya na yebi ekutu te o mote na otatone na combo do yo kakeka o mona keka na mission te ngana mona ye ba mimai Angola et pas leader les padres lo ba pena makasi po en plus gloire Hollande ngo muyibi oyiba lilimbu ba souffetima oyiba lilimbu ba biloko ebele o senga o Bifalo ezande nindi yango bino mbongo bani bo so ndeni kochenga ko na biso zela calme na obeto na venanga a opeso mo eloko mo bo mo un coup de bord o rozwa mais eloko zo boma yo gloire Hollande oza eloko te
tika kofinga ka sheta za niveau mona yote omona Karine Mokonzi te Karine Mokonzi aleki olongwa awa ti Chine aza propre moi si soit là tu senti que propre yo za kubuka omoni yo oza kubuka na yebiso vérité gloire là noza kubuka mabelo ane toka onde moi soit za na basi wana baaméricain wana bavimbaka wana oza salite oza eloko te mpo na le padre nga no tokeno tili fobo oza eloko te tomema yo Angola tobwakisa yo mpo na makambo ebele oza moyibi oyibaka bato na boteli de oza salite na bacritère bajournaliste oyo biso tooluka oza salite Karine Mokonzi alekaka yo omoi teke Karine Mokonzi aobeta yo alekaka yo mama oza salite oza mwasi ya makolo poussière nelango oyo na olugolo kanti na mai. Alors mesdames et messieurs, voilà bouto landa bifalo donc bifalo kanda boye na ebité soki eza na ba musicien nyonso na fait rigolo la pas na kanda oyo répondre ndeko na biso Gloria. Nga o compara nga na ba musicien misute ata ba na kati ya mouvement. Nga le padre na mona ke sous président na ngati na koma mona ye yaya na ngai. Yaza grand frère na ngai azonga musika. Nga o compara so mutattaquer faire example la na minute so pe na bona ndimi na ngai na ndimi tout pour na vie na ngai pour na président na ngai nazalaka ne passe na bisengo nazalaka na e passe na bisengo ba o bazo lungwa eza bato oyo baza la vie appréciée mo seke ta leka ndako ne pona mbangu na boyi na leka ndako na pona mbangu ce ko poni ni ba journaliste na moni ezara ye moko te mais ba journaliste misusu donc ko critiquer faire rigola ko finga eza pour faire aza mutema mabe azo kipe bato bien tazo répondre mabe ba charisme bendengeni po kaka bwemba la moko mutemba mona te va finga faire rigola c'est que eloko mo eza na se wana ba otinda ye baotinda ye pa mutu mo bo abeti générique pola générique amukinza ya kwanga na makayabu esimbi te yo bangaka te totanga pe na lobi na ye bazotinda bayebi clan wana basala wana clan moko boye ya bato moko boye mibali bakoma neti basi clan wana o wana baosala wana soit disant soki balotre ki so balotre nani donc générique pola 12 minutes zéro mukinza pui kafuko basila baza eloko te na journaliste wana soki kombo soki nani kombo ne nani soki Ken Piana oza tala oza les chèques ya ba journaliste tout na Congo oza salite munoko eza solanie on mutalia nie na boma oza eloko te oza salite soko so luka best da baninga no ba journaliste ko luka best pas legola te au moins te ofingaka a répondre yo te si ba retirer na cercle pas d'en répondre au thé. Vous répondre merci par le silence. Il faut laisser les petites bêtes mourir dans les propres de poison. Baza bana mikie bato tout oyo nga na otangela yo bazé loko te. Ken Piana wana yo zolubelanga wana. Aza nani? Aza journaliste azé loko te pananga. Nga pas dans ce logoté journaliste ça y na munono solanie wana zakana ngwana nga avato landa yo Ken Piana il faut brosser na osome lo pep soda na lufu il faut brosser il faut brosser bata bongo pe toko landa bango pete Ken Piana ze logoté do yo lingolo ba ki osala émission na été na émission ninga na osana na ye aoloba munoko solanie ngana olande ndeno ba oui ngana ko sala bato bongo be mission te mais Ken est responsable azana na site ni à racher site ya nini aza logo te aza mukinza pui kwa ngana makayabu aza logo tafana na ndaku na bango avant lupangu na bango ngana aza les sept danseurs oyo zo finga patron nga apeya ba parler omoni bino toko banda kolanda ka bino tina baba panga ba famille na bino to yebaka so pe oyo pe fufu pe na ebité yo vana pa na bino o vana pa na bino ko ngai travailleur il y a les padres bifalo ya mado danseur niveau international na foot la ka palais parce que yo zo finga ba n'importe quoi ba otinda yo et pas ba click mo boye bana bibali ba comme le roi bana basi batinda yo o finga les padres en même temps ozo vana na ba dona ndako ya famille na yo oze logo te Ken Piana brosser munoko solanie to lando te na si retoucher bino makasi pour na des journalistes otangi wana c'est que côté penda bino mo to ko landa pe to ko landa te ndeti le padre ko landa te monenga na osola no boy monenga pe na osola no boy le padre yebi ko to te nga na leke mission mais taka za papa oyo po ya za Jésus donc Jésus za kana ba angelou to ko linga te ba toucher Jésus donc il faut to marquer
siko encore ye azolandela te po aza niveau mona bango te siko biso nde basoda na ye nga mpe na koti makambo yango encore bayebi ke makambo yango eza Maraus Damba la beauté dine nga mpe siko bifalo ya Madonna mi orengenkio na koti makambo oyo akofinga sheta nga mpe na kofinga ye tikino soki wapi Hollande soki gloire oza salité gloire na ba journaliste tout ba na kati ya Congo limbisanga ndeko nanga en tout cas place mo utolo banayi baki place mo utolo baki ayiba petit na biso ayiba petit na biso lilimbuyi puis petit ya sheta azaka na Luanda bado vanda chambre moko na yebi ki azaka ngai na ola la chambre moko kimuyibe laksaka omonaka mwasi moko yi elaksaka te nga na vanda chambre moko na Bercy nga bifalo ye gloire wana baza face à face na chambre na biso na lilimbuyi azoyi bana ba soutien mwana mwasi tombola bakoma bwaka ozoyi ba soutien ozoyi ba biloka matoyi ata kutu yango parce que oyolega na ngala be miso bana kofinga sheta oza le logo te gloire oza le logo te oza mukinza pui Karine Chamba ozomona le logo te Karine Mokonza lekio na musika Karine Mokonzi soka lato senti ke mwasi kabelo evandi Karine Mokonzi umela mama olekaka ye mutu wana kolande te aza mabele solo aza salite oki aza solo asokola nzoto ne bien te oze logo te gloire Hollande oze logo te na muninga no wana bosanga wana ba soki bon na ebite soki penanga penalty bifalo na kobenga bino banani na muninga no wana mwa mobala wana munoko wana ya oya solo wana lokwa solo nie wana na ebite soki tala en tout cas ngana bino tili fobo toke na bino tili fobo bifalo tili fobo donc to continuer toujours émission la biso na si batu tout ya poto na micho baza ko sepela po bango balingana bo émission boy nga émission nanga soko tali on a besoin au finga nga l'émission mitali donc moni sakio ouais moni sakio donc on a lo bana bango ke les padres azamuta ko saranati si omone na vandi boy ngana danseur ya faire gola mais na leka ka bato belo bi pona nini parce que bo tangela musique internationale ba musicien na bango ba yebani te donc ebete ka na international yo kendaka international ngana vanda ka okwa donc papa mais lelo bakangi yo beta musique internationale donc biso to vanda ka onde likabu babwaki ko ba tol ba osele ka uka po batumba balia to kana posa makambu tango za international ba musicien no pe fu ba yebana batu o wana boto finga wana baze loko te so azaki loko ba musicien na yeba nga ba yeba ndeti nga bifalo na vandiao nga na sala ke mission ba net so na sala mission bo flasher batu fu ba kota batala bifalo o senti te ke makamweza o senti te que les papa ni kaboroni na moto ya momikolo na obengo général Tweng l'homme qui a tombé Mugabe omoni yo oleki na yo papa na ko préférer beta musique oyo beta parce que biso ba musicien ba bifalo ba danseur toza koyebana bifalo Hollande nini international bifalo lelo fait rigola na héritier Watanabe tomoni ba image tomoni pe ba image ndenge bakangi bo ba kraka ba sali ba mambe na kombo ya fait rigola na héritier Watanabe na ebité ezapona nini mais faut pas ça là parce que bato wana basala neza bato yo pe soto tie cheta apesa batebele ba goût ya musique ba sero wana cheta zalaka na ba wenge 4x4 bele ba osukula ba ona base ba otinda yo fani kene soma fufuku nete ba ki yo nyama na yo ozo comprendre na mama kelele kuna na coin ba mvia to tie susu ba héritier Watanabe ayaki mwano ayaki ko remplacer ba vie na ye a travailler na ba vie na ye azaki jeune moko boye da génération aussi ba osro ba ye azaki ne ye apesa ba génération msusu wana goût lelo Zuberxi lelo Zuberxi eza mabete soit Zuberxi eza mabete wata soit Zuberxi eza mabete OK vous comprendre wata soit Zuberxi eza mabete eza boulot eza nango boulot eza boulot mais lo mona roloba Moni sakyo, yona websa bino ke le padre ni kaboroni na nzembo apesi nga eza makambo. Moni sakyo dollar na dollar ezawa. Sakyo. Ya ki cité bo dollar na dollar. Na fongola Robino ayiba. Alors, on senti bifalo. Na fongola Robino ayiba, ndeti petwana Robino wana. Petwana Robino wana kunki wana, petwana ya kunki wana. Petwana Robino wana ya kunki wana, petwana ya kunki wana. Yesu alati kosim evanda te kosim ezala. Bana maki kaka boye.
Bifalo. Vous comprenez? Azan nzoto te Robino na yebisio c'est moi Bifalo ya Mado danseur de Ferregola. Ngayo yo kombo na nga Bifalo ya Mado danseur à Ferregola. En tout cas ngana yo to okeno li fobo pour na les padres. Mutu oyo bazo tinda yo. Baninga na yo ba luka kuanga na mutoki na bango. Yo soki bakomi kotinda yo po fula na sima ya mutu. Oko fula manene nini yo za faux chanteur. Oyebi koyemba te. Komo na o DJ Rossignol. Nga na yebi yo pena na minute oko DJ Mbelekete. Nandenge nini? Aza DJ Mbelekete. Yo tabe na rumba ni na ngo ya Robino oyo yebi. En plus ba rumba oza mwana muke. So ka nti sheta Rolanda yo te. Ti akotsa mutu na ye na se akotira Rolanda yo te. Nga Bifalo mona Rolanda yo peut-être même sous Mark House même sous nepe na osala émission bo ayebi ko teke na o gazé yo mais na o gazé yo po muto yo zolanda aza niveau na yo te foye bango aza niveau na o te nga ida na mais toyo kiye na ba générique même azobwa kazo nga Bifalo na tambula déjà na car na l'an 2010 na uti Angola na uti Paris na ye eze lokote eze loko asikate Robino ze lokote soko zo luka makambu na ndenge na yo yo za di en plus, Shomi a déclaré. Shomi a déclaré. Au commis trop qui DJ. N'a pas besoin de DJ Mbeleke Diazi. DJ n'est animateur ou bien n'est comprendre. Mais il y a ça DJ. Il y a ça DJ. Yo moi tenez bakabulara, bakrina Robina na Shomi. Il y a bois hibo. Shomi pas bois hibo. Il y a Shomi n'enga de principe. Ah, mais il y a ça chanteur. Ah, comme le sous DJ Mbeleke. Ah, vraiment. Oza et l'autre côté. Oze logote ngana na lekio na chant yo oze logote ngana lekio na chant na musika yo kana tangelo lomo moi la génération ya ba petwa na Robino na kunki wana matami ko tande mutana prison eza héritier chanteur Fabregas chanteur Déplique chanteur esi nango papa rôle na yo na yebité ozaka na rôle moko sale fort okoma na deux rôles rôle moko hein nini mais DJ soro potote oh nga na yebi kaka DJ nga na yebi c'est DJ po makambo o ya zo sala wana eza makambo ba DJ soka lingi atika bakambo wana atike la shomi mais osala ngo pona vie na e po lobi eza intérêt bana na mais soka eza intérêt bana na e afinga bato baleki ete afinga bato baleki ete yaza animateur c'est un DJ parce que yaza finga bato bayemba rumba odemba na bien fait Franco Daya ezala banze musu fait Franco beta kala si le beta mais lelo so ba betchango ta ba pe wana ba kotaka na ba nini rumba ne tombera jamais rumba ne tombera jamais. On comprend. On comprend de Bifalo. Robino oza eloko te na lekio na lekio nga beta Zénith de Paris yo no beta ngote encore ba komo mema ko poto ya ofele ba komi solo kwa sakame na komo mema biso to biki agenda na mbongo na moko ya na mbongo na mema kamina tambola na wana iskoka na Mark House biso sko to ba travailler sko to finga mutoyo ape aba parler roleka Robino ze lorote petit na ngai tchana boy petit na nga Robino na moni comme na kanda siko petit na nga Robino na ote ya yo oza eloko te soko lingo koma guerre na biso betata si rumba atami baleka ya bia ekanga après to côté moi ndambu wana kaka to peso kwa ndambu betata de rumba ka ya pamba esimba wana peut-être moi ça va. Merci Bifalo donc merci tozonga merci à trop na Karine Chamba donc na katia français joli kayongo vrai chéri na katia Suisse moi si kitoko donc il est l'année bandundu moi na bandundu mais na katia Suisse donc mi Philipasa joli donc Beni Ilunga moi si à mondele talara congolaise moko mais na katia Suisse abala mondele sala moi kitoko donc Milka Babika donc Mabika donc tout ça l'émission donc boyeba ke muto soutenir biso na marambutu grand prêtre mère wakangi kasafu donc maman José Lukusa donc aza mère mobo alinga mona na ba image te mais bobo to za trop asala ba action belé na ba ONG ba marambu belé nga kutunde na ça l'émission awa ayenga porter l'émission na nga orobi après mission moi samba les anango pour esala moi kitoko donc Fenet chef Mokonzi oyo penda
alors ça la mikolo ma bien à niveau internet bifalo Ouais. tozongi na yo pour moi temps eza pendate to continuer bandela ga mo ba maramo utoloba tolobi 3 batu. Oui, mais tu as 2 journalistes, tu as un musicien encore. Donc, tu éclaircir pour qui mieux là. On a la lingi boé la tête. Pour soit na tête, maramutu est à la calme. Qui mia et kozala te parce que ba toucher déjà ba fingara, balandara bangote ba kipara bangote. Si encore les padres qui para bangote avant d'ara suppose faire ça za bongo. Mokonzi na nga za bongo, leader na nga za bongo, mutapesa nga makambo za rane bongo. Si ko le quoi ya qui parati, ba komo mona batunde tolali pongi OK tolalité. Ba bi faire rigolo qui parati mais na c'est ça le barato. Tolalité jamais, on a la V. Mon na vandi boy. Ayebi kutu te nga na sa l'émission. A otala on ra attends. Ayebi kutu te am super otala te am super ba ko betele peli solo. Ayebi te. On se comprendre. Mais tala aza père wa memanga par tala ba mboko nga na tamboli na liesa lipapa na nga ba mboko nga na tamboli susu petso na robino akunki na tamboli yango ti ozo comprendre ba memaki poto akeno liane ba kapse na ye alie ba yopi na ye meli ba diamba na ye kuna nga siko na kene musala na beti Zénith de Paris ke ba mikolo komi ofingi ba fundi OK na justice afunda ngai biso pe toko bimisela oye azoloba afunda nga azane lokote ye na kuna posa ye na samba ne boy yana mbonga osamba nanga ye Robino ana ana mbonga osamba nanga ngata nga na ke Zénith na obeta pa cheta ye azana maison mère ba kemi kili batiki ye na vocal moko oya sala ba pesa na mawa pona héritier yoka vocal ma autour le bosso matin lelo ye vocal moko ba pesa pona héritier mutafula ye Robino héritier mutafula ye boye ba ngote héritier mutafula Robino azue pa la témoin nini kotana petit nanga kotana na nini afula ye na ndenga mabete ozo comprendre oui raté comme héritier ozo comprendre ale kakate tala yo feza mbala suka feza la mbala no ya suka yo Robino na ebite soki na robengo nan oza makasi na okebisa nazo kebisa ye aza eloko te aoluka makambo pa muto aza niveau na ete chet aza niveau na ete aolande te lelo ti lobi azo finga to na moyen écran mais baolana na bango ete mon message kasi message yo ka sona lelo moko complexe siko za nango tika kolanda Fab Gasco ya fa pona ni Robino alanda retro Robino tika kolanda Fabregas alanda yende ya betra misiki na ye pe alanda retro na biloko tu ya sala ye ka falanda siko ozolanda mais chant ozokokati omoni clé mais tout le monde a chanson ele kana trace ele kana trace omoni clé ya banzembu na yo Luka de plique pour Luka héritier Luka Fabregas ezana mabongo na bango Luka bango ba pesa yo sinote eloko te alors merci rôle na yo ezaka moko oza DJ Zoropoto mais Fenech to comme dans suka ouais Fenech chef mon compte to comme na suka donc barubi atabo sali tout ngana osala émission ezala bongo donc émission il faut show ezala ka ngana ponaka bato balobaka makasi neti ya mado penda donc ngana romala nga fan na ye ya royambaki na émission po asala penda émission mo ya bien donc o spécial les commandes de tous les partout ba Hollande biso quand na hotel Sabino maman José Lukusa donc maman mo boboto donc moi message à Soukapo to kat émission pour Elenga Congo émission o ekotala mamakasi na chaîne message nanga Soukeza omoni ngata na olege émission boy ve nanga Landrindo ngala Elenga Kitoko azotala Magali Kaindo azotala Anesthésie Kabasela azotala bazolo ba beau garçon bifalo ya Mado l'homme qui a joué Zénith de Paris ba mi sena mi tala zona nu Robino wana ba mi sena tourner bazana na leki bango baza ba professionnel te baza ba loko nga serrez votre ceinture na sera trop avion bango serrez votre ceinture lufu Mwanda Matadi Boma ozo comprendre eza ndenge moko te ngana badi da ko voyager c'est roi na ya leader na bango azana maison mère a voyager à kutu te o voyager na place nani héritier o voyager na place nani siko wana nga déjà na kepoto na ye différence eza ya makasi Robino kanga munoko mukolo loba su komba sheta na luko tina ndaku na yo na beto na bokto loketch wana
En tout cas mukolo kanga munoko na mukono yo kasusu lobi so makambo sheta sala musique non na ndenge na yo. Sala musique na on ndenge na mukolo na yo ko lobi so makambo sheta. En tout cas nga na obeta yo na botolo ke. En tout cas merci moi faut chanter le rôle à yo na ebité. Baninga na ba oye mbo na capacité te. Tala Robino wana nga na ozwa na maboko na nga boye. Vous comprenez? Émission comme Nasuka. Émission sur comme Nasuka. Nasi oza kanda to deuxième mois. Miguel Pongo. Wadol le mystérieux. Anesthésie na bandele susuka basele wana za pena mutu na nga pena ya kati na bosanité Fenech Mokonzi na pese mbota to Letisa Diantete Mengi na Suisse na pese mbota to na bosanité Sensa mama na Kendal na pese mbote Linda Kenzo na pese mbote Magali Kaindo mwana Londres ozo senti bato na obwaka na obwaka bato mobo bazaka na bapoto bazaka na baboye maintenant on a yembate non na yembate maintenant la gaz siko nazo yemba yo ne point final la vinanga sayuana baponelinga liwa bebe nani akoluka longola moyi po batika Letisa Diantete libela wana azala na pays école Letisa Diantete azana Suisse c'est un des mona joli kayongo vrai chéri pe moi na Suisse moi ça ya bandondo ya peme Magali Kaindo Londres. Alors merci bon mabanga ici ba masala ngai o pe balinga ngai tu ba masala ngai o ba bongsela ngaka pona epse bango ke le pas d'apesi nzembo ba tsaki tembe ba masala ngai dipinesi makala masala ngai milika babika donc masala ngai akati voilà pela baza ba oyo donc so simbi bazuyo so simbi bazuyo Grand Hollande Gloria Hollande soane mabele na omameza solo to so luka oluka guerre te guerre oyo ekosila te mpo nga nayebi yo oza trop salité Karine Mokonzi aleki olongwa awa tina Dubaï. Merci donc merci à trop donc mesdames et messieurs voilà émission et comme Nasuka Martin Eng invité sa fusée Solali Kambo donc mutaleki fusée na vitesse azate kande ne sabino donc ngayo musala toujours donc muto abana na chaîne na ba chaîne abiso awa Kinshasa ndeti na travail na ba Molière TV donc toza abo comprendre bande ko boti ko déranger donc émission salama batu bazé belé donc muto abanda émission na Molière TV botala na ndenge tina na internet to bandi donc to epoto la sabino ke toza somo donc toza toujours likolo bo comparer bisote et on a bi basangsara ma ya kokona tité po secret ezara secret donc réalité ezatricage Sucre na ma coco obela diabète donc yeba que réalité ezatricage te to continuer toujours musa na biso en tout cas elo mona lo baraga pona papa Molière bato belé ba osepelate na marambozo sala po ba innocent pe bazali donc tamsuso bozu moi image moko bo verfouiller non tamsu avant et les capots moi réputation quoi réputation tala kaka et ça moi qui en tout cas na bosane loko moko na bosane pene loko moko eloko na lobela ngo tout le temps chaque jour parce que yango ezalo kwa promotion na ngafuna sala ngo nzemu na bino bifalo ya mado ane tozo banda le padre déjà pesa ki biso déjà ba makambo a raisonner habiter et petit nanga bifalo na zalaka na ye petit nanga patience la longueur du temps il faut na efuta ye le padre pesa nga nzembu ya ngwana ezo ya kala mingi te ba oyo nyonso baza na posa ya mabanga na bango ba oyo nyonso ba na posa ba yemba bango en tout cas ngai moko sur place naza sur le terrain nim nanga eza plus 243 89 863 44 68 plus 243 89 863 44 68 wana eza nim oyo soko benga pe normal ozwanga soko benga ya WhatsApp ozwanga vous comprenez donc ba o tout ba na posa ba yembela e ba o tout ba na posa ba bwaka e libanga o donc bobenga na numéro wana bozwanga to kosola boye ba vérité ya makambo nyonso na pesi bino tout mbote ba o tout ba linganga na ba o pe bazo finga ngai musique ezaka nango bongo merci balobi cercueil nde fin makambo fin solo eza cercueil donc réalité eza tricage te donc émission esili Martin Eng invité sa fusée Solali Kambo balobi Karine Chamba joli kayongo na kati ya Suisse merci à trop botika malam toujours